Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Mbote na bandeko nyonso bolandaka biso bozalaka branché sur la 3W Radio-Télévision Lisolo DSV toujours mokili mobimba tozaka kofuye toyambeli bino nani ndeko kombo nani kombo na ngai Alphonse Lukikenge loba mo makasi po bandeko bazako kombo na ngai Alphonse Lukikenge okoki kopresente ndenge olobi ke Alphonse Kokenge ozali nani oza homme d'affaires politicien ou bien mécanicien ozali nani répondre bandeko. Tout d'abord, en premier lieu, Nazali Moussali Nzambé. En deuxième, Nazali homme politique. Nazali membre adhérent président ou pour représenter DC Nakatia, République de France. Message nous repose à Congolais au Bazar Rolanda. Lelo Touti Kobima tout de suite na réunion. Tous en réunion pour nous étudier les points. Au Italie, emprisonnement, il y a président Bisso Domi Ndongala. Et là, tout de suite, Nazali ko interpellé Naba. Combattant nyonso oyo bazali ko bunda aussi pour na cause moko ya libération mboka na biso toza ko benga bino banso boya ko sala biso main d'association pour na tina na libération ya mboka na biso. Voilà le problème. Merci. Mbote papa DSV. Lelo vraiment na ko landa bino esika bosala ba réunion na bino. E kombo na ezali nani? Comment on a ezali ndeko Carli Diomi Ndongala Balosa. Pe ozali nani? Joueur, musicien? Non, nazali membre secrétaire national de la démocratie chrétienne à Paris, en France. C'est pourquoi secrétaire nani? Secrétaire national. Secrétaire national à Paris. Mais pourquoi tout le monde a rabino na ba marche té? Non, papa DSV to yaka na ba marche, to zala na ba marche bandeko musu ba mona rabiso, to yaka bon. Malgré tout ça, banderole té, mais tout ça la marche, bande comme si bazali ba mona rabiso la marche. Donc boyaka na bino na ba marche, bayaka na ba marche, bande comme si ba mona bango. Message ni boko pesa, bande ko na bino ba congolais ba combattant. Nako pesa message na bande ko na biso nyonso ba combattant ya France awa que tozali tokobanda kokutana kosa makambo na mesa kotala ba marche na bino nyonso ba marche tozala ba banderole bo mona pona to bundela mboka to bundela libération ya honorable président Eugène Diomi Ndongala. Pona Congo pe na Congo na biso. Pona Congo na biso état de droit ezonga mboka état molama. Donc message on de ko na biso ça ko pesa vraiment que no ba combattant nyonso bozala Guinée, bozala pe na sima ya Diomi Ndongala. Oui. Po mboka ekende liboso état de droit oyo biso tozolinga ezala président moko oyo ba congolais. Mais siko soki bande ko ba ko ya ba ko zwa bino ndenge ni. Et numéro de téléphone ezala raté bozala pe na email té. Nako pesa te papa DSV numéro de téléphone eza numéro ya téléphone ya démocratie chrétienne à Paris ezali 06 05 73 08 17. Ceux qui va bengi na numéro wana bokozwa biso tokosolola tokokutana tala ba réunir ba combattant bo bengi na numéro oyo tokokutana to partager ba idéologie ndenge esengo ya komona oli susu awa na W solo tolika to tuno oye ko sala nini awa ndeko na ngai toyeka makambo mboka na biso toza kobundela mboka ya mwana toye kokutana na bandeko na ngai esika na uti na li na yo kutana bandeko na ngai ya démocratie chrétienne awa na Paris poto koka wala masolo pona makambo etali mboka na biso. Mais toyoki ke bino bata parti démocratique chrétien bobwaki Eugène Diomi Ndongala te tobwaki te parce que yende azali kokamba nini démocratie chrétienne tozali awa toza sensible na nane oyo ezwi ndeko na biso toza na ye elongo yango wana toza kobunda mpona tokoka kobimisa ndeko na biso mpona to continuer. Message na yo kopesa na ba combattant ba congolais nyonso ko baza kolanda siko na radio biso. Message na ngai eza mokuse parce que biso toza ya kopanzana congolais nyonso to esika azwami tozala biso nyonso tu elongo po l'union fait la force po tokolonga bitumba oyo na eli susu kokanga yo awa esika oyo bino bosala ba réunion na bino na zuyo lisusu kombo na yo nani? Bon, kombo na nga Jonsi Mulumba nazali membre ya collège des fondateurs ya MPP où ezali majorité présidentielle populaire oyo tokeyaka na Kisasa oyo Eugène Diomi Ndongala azali porte-parole
donc na ntina ya lisanga oyo nde ye lelo azali na kati ya prison bakangi ye mpo azali kobundela mboka po lisanga oyo tosalaki yango mpona kolakisa Kabila ke aganyaki élection te. Merci. Wana lisanga oyo bosalaki po Kabila aganyaki l'élection te ndenge iyo lobi. Alors ngai motuna kaka na kotuna yo message nini oza nango na ba parti mosusu oyo eza pembeni na bino lelo oyo tozoyoka yango te. Bon, toza kosenga na ba parti politique nyonso ya Congo oyo ya ba membre ya majorité présidentielle populaire oyo baza ko croire na victoire ya peuple congolais ya date ya le 28 novembre 2011 au nyonso bayebi ke non effectivement Kabila aperdaki élection ke Tshisekedi alekaki président de la République baya basangana na biso to solola to mettre sur place ba stratégie oyo ekoki komema biso tosala en sorte ke mwana mboka Diomi Ndongala abima libanda to bénéfice to na lolenge toko sangana volonté na biso ezala pe suivi eko kozala pe suivi na soutien à la communauté internationale. Tout le monde a besoin d'organiser te bosala rapide la conférence te tout le monde a bino te est-ce que vraiment besoin d'organiser apparemment bakoko lobato bande bakoko mona ke tozali organiser te mais fédération ya démocratie chrétienne ya France ezali organisé na oetali ba conférence publique mpona to exposer vision ya parti eza en cours à préparation na mikolo ya l'invitation est comme na moko na boîte aux lettres nazali ko interpeller encore na ba combattants na ba compatriotes nyonso peuple congolais nyonso tous la sensibiliser tout tia parti au maboko afin que to kende but na libération mboka na biso to continue une invitation mais en plus les restes déjà ma conférence c'est ça tu accompagnes notre secrétaire général monsieur Freddy Kita qui est déjà dans ma conférence biso tolinga vraiment que toi na ma conférence minene ndenge tomona bande comme ça sala ka tomona ka secrétaire général bino alekana na ba radio alekana ba RFI ba radio ebele oyo alekana mais ba conférence minene bosala yango. Non, na minute oyo notre secrétaire général yende mutozali pour incarner parti en absence il y a président Diomi Ndongala. C'est clair et Sengeli Akota, puisque Sengeli Akota, il travaille dur, très dur oyo bato bato baté mais il travaille dur. Eza bisika comme sur Akotaka oyo toko lo baté mais je vous dis que parti est vraiment organisé et tout ça pour préparer l'événement ma casse ma conférence ma casse et bon ça déçu jamais beaucoup monde que vraiment que tout ça pour projeter le moment casse pour la libération beaucoup d'émissions. Donc on va passer de confiance. Da sengi biso boye peut-être pour comprendre Yali Bosso, je vous ai dit que je suis un homme de Dieu, vous êtes déjà dessus na homme de Dieu est belé mais je vous dis que ceux qui na mboka Israël batunyo so bagumba melaki bala mais là qui na ba oyo nzambe ataka bango quelque part alobaki ba wana bazali mise à part. Donc je vous assure que cette fois-ci tout benga na ba chrétien bomiko sate Dieu est le premier politicien, c'est lui qui a commencé à nommer le roi dans ce monde. Voilà. Merci.